Là, au fond, qui koyoka audio abongo bima penza palmisha yake Davina Apwa et puis on a Dada International ko tonga sila bisa. Ah, international. Bon, comme on est Dada International, ils ont encore surnom. Ah. Yo on c'est Dada National. Tenga la yebiete. Davina za sérieusement remplaçable. 10 000 fois remplaçable. Déjà la fille va bête qui Davina 60 fois. Mais pour fille bête qui si là, il y a un problème. Moi, je me pose une simple question. Davina, quand il se tape la poitrine en disant que 80 appels Natal qui a perdu entre Sila et Davina? On se comprend. Mais si on a comprendre ce qui méthode de Sika, pour ne il faut finir Sila. J'ai compris que c'est ça. Pour que tu es tellement sensible que ceux qui aussi ici la vie doivent réagir, c'est comme ça que les gens commencent maintenant à prendre ça comme un jeu. À chrétien pour que na simatoye okumisaye et toya robeta di solo na pour bacha na miniature. Mais c'est du bêtise ça. Mais Dada na tikala na mikota la film na été. Oh majora très bien. Te na yebité. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebungebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na ikola exavino oyo eza mafuta ongamukona salaka et telisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona ko maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, ko hésiter que contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa, maman, yo motozali na problème, ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango yo! Toza wa taille, chez maman Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona ko vimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kwe koma lokola chaussette, yeba ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona ba tampon, tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso, tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe. Na toza wa taille, tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama. Oh, pona bana mibali tobosani, éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie. Na toza wa taille ekozonga monene, toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo! Mama Nicole Malonga, la patrona, mwasi nzambe, kaka ndenge balobaka, bayibi outillage, kasi babosani artisan, ngangata forme mwana na ye, kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Ya biso, esalemaka na maboko te, esalemaka nde na ba machine. Toza wa taille, c'est naturel o.
Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Barési Baza, messieurs les journalistes, c'est toujours un honneur et plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout dans le monde, partout ailleurs. Merci pour votre fidélité et confiance. Alors, Vérité Plus Plus, votre émission à caractère culturel dont nous avons l'habitude de recevoir les invités de marque et faire des analyses de marque aussi qui concernent la communauté congolaise, qui concernent la culture congolaise en général. Alors aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de sujets, beaucoup d'affaires, affaires songi dans l'art dramatique, dans le cinéma congolais na biso. Torbeta pédamment masolo ebele penza bozapete botala biso du début à la fin. Il y a émission. Je suis avec MK, Batobele Balingaraï. MK, je crois que Bakou Kebele Bazar aussi, parce que c'est parmi les têtes bien faites. Il y a médias en ligne Nabiso. Alors, très bien, à Sarah Banalisme, très correct. Avec elle, de tomber tapénalement sur le belé, tu reprends tapénalement teke, tu console de tout sauf rien. Moi, j'étais marqué de commande, au Talabiso du début à la fin. Mais avant d'appeler ça MK Parole, je dirais un grand merci à cette grande équipe technique. Au bateau réalisé Bisso, Chris qui est derrière la caméra pour Junior. Et merci infiniment à tout seigneur, à tout honneur. Yannick Chambagoton, Bossamboka, Mibale le roi, Yona Monité, Pierre Rosalara jamais. Et merci également à Papa Paul Fiki pour monter maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande, agence Mokoya Sûr, pour Naba Koli Nabino, Mbongo, Maramunioso, FBT Misala, Ezawana, pour Nabatu Nyoso. Merci à Madame Mimi Ndoumé Abamimi, qui est spécial à toi. Merci également à Madame Rokia de Paris, et Madame Patience de Paris, gros bisous à toi. Merci encore une fois de plus à Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi, mon vieux. Willy Claude Jaman à Londres, il y a Willy Moucheni, il n'est que le véritable code mondial, mon papouche Jules Molamputu, il y a Igioto Kamazi depuis Montréal. Tonton Sorosa, d'accord, on a bouffon la bus, je dirais déjà bonjour et bienvenue à MK Yessa. Oh, bonjour monsieur le journaliste, Barési Baza, Napesio Mbote. Rappel à Pessio Lissousou, bonne santé, bonne marambotou. Oui, ça va, moi convalescence, on a mais sinon, ça va, mais ça va déjà. Mais le numéro mozon a déjà. Au comment on sentit que pour mon coin, les amis moyens, c'est pas peine à mozon à malem. Voilà. Mon gentil, hein, la bataille sur Bozo Albaka au Talayo, au Balingarayo, plus particulièrement, na Babakouk, au Balingarayo, au Badopta, au Balingayo Tilelo. Merci beaucoup, nous avons abonné sur Exemple télévision, il y a MK Yokani télévision également. Merci de la fidélité, la bango, merci de la confiance. Parce que ceux qui ont fait confiance, c'est exactement mon monde. On a fait merci na boyambito kopé malam mo basala chaque jour. Donc on est là ensemble et surtout Babakouk, on a besoin d'aller colonner déjà MK na bango. Voilà, Maboko est toujours les colonner bamoni biso penza. Et que ça là très bien. Boni MK makamunyoso ezole kaneni be mission mamutu. Ouais, ngolo nzambe ezali, webi YouTube on kande ezala moi ba croque en jambe mais sinon Dieu nous fait grâce quand même, il permet de sauter tout ce qui peut déranger le travail et on lui fait confiance. Voilà. Depuis qu'à venir ils ont promis, ça promet. Voilà. Et tant que congolaise qui nous aussi autant qui francophonie de yakilamboka na ndenge pour toi autant qui on a il y a mon Sango, mon équipe de déroulement, nous sommes très bien parce qu'à un certain moment, tout le monde qui est musicien, musicien congolais, tout le monde a commencé à caprice dans quoi le roi Barabassi. On a aussi le canal, on a bêta, on a fait la bêta, on a programme de changer et tout. En gros, il y a qui francophonie, sur le plan organisation, maramounion, musique, se déroule qui au Chicha Carondé. Francophonie d'abord, tu fais un coup de chapeau à chef de l'État. Oui. Une équipe mignon sur l'organisation et ça va participer qui de loin comme de près. On est ça la mabongo vraiment la pesi bango félicitations makasi. De deux, Nami Lobeli à la fin que Congolais a capable de faire la mamba belé kito. Seulement, il suffit seulement de mettre un peu de volonté, un peu d'amour. Musique. Francophonie on est salami malgré division dans la carte congolais. Mettez l'eau épaisse. Ce qu'on Congolais c'est décidé de se rassembler des sous. Donc ça là c'est plus que ça parce que rien qu'on a la francophonie des pays d'Afrique comme le monde entier a encore mis son œil sur la RDC. Ses yeux sur la RDC. Pourquoi? Parce que tu perds qui moi valeur moroboy. Tu perds qui valeur pena moi même
valeur ya congolais comment qui peut perdu apparemment francophonie ils ont c'est le lend de mon bout parce que bato bazo mona ba temps batali yango bandima ki eloko mo to mende bible le ba que est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon dans ce pays au monde c'est quelque chose de bon et bimi ndelo ko kamusi na moni yango bongo na sepeli malgré division ne ezalaki. Et je demande à tous les musiciens, à tous les artistes et tout, et on a continué à beta c'était kolobake to lingana ya solo. To lingana penda ya solo, to lingana ya solo, on est capable de faire beaucoup de choses. Ba te belé ba comprendre que force na biso ensemble et ko pesa maramba kito et on ba kabola biso. Mundela kabola congolais parce que tant akutaka et ensemble akutaka ça est capable de ça la maramba. Tant mobuta banda beta sur l'unité ayeba que l'on y a banda lobela. Et francophonie et que ça biso angle mususu ya capacité congolaise nango ya kopesa même ceux qui ne croient pas à ça les lo faut bazonga po ba kotala ba infrastructure o esalami na moindre temps na kati ya RDC pour na kotia bato wana à l'aise je crois qu'il faut te ba ko maintenir yango et puis na nyonso wana il faut congolais ayeba ko batela eloko azu eloko bo marabiso za ni ba pesi biso eloko mais to bombi yango te kufinoki to batela yango ko zala malamu mingi et du côté des artistes nazongi pena pona bisa bango que soki pela tozongi lokwa tango ba pepe kali bazalaka pepe kali na luambo basololaka c'est vrai que bazaki na mo peka moi divisé mais mon bolingo moko bezali quand il s'agissait de la nation on va se mettre ensemble ba bunda rapport na nation bongo francophonie ezaki loko mutaya ko saka prester ezaki loko et puis ezaki concert individuel qui ya moto pono yo websanga ke o pesa ba condition na yo to ezaki loko fallait ba se mettre ensemble ba bimisa biso loko kitoko koleka elingi ça sengo so to mona ki faire na fali na même podium ba fongoli pe bakangi au moins ndenge ngai sala mbele mokimo mbele bele ngoli koleka ndenge lobele ngoli susu héros donc quelque part pe na côté na bango bazanga si ba biloko moko boy o inga sala pe force na bango lisusu pour teka bango libanda ndombo lelo ekenda likola division donc ndombo ezaka kangaka Afrique pe moi ni mobimba quand on parlait de l'Afrique on ne voyait que le ndombolo voilà ozomona lelo to bungisi biloko wana pourquoi parce que division ekoti trop division ekoti makasi et puis quand les alaki groupe o ebwaki dans ndombolo groupe on est boki un groupe on est de sa force na biso mais les comme ça ba boki groupe boki crie à bango et ba yibi omoni o ka les aki so ba beti ndombolo ndombolo kuna za mandundu talanga bana yo betongo wana betongo et c'est des forces c'est ça ndenge moko na ma piano par exemple on te beta malelo ma piano wana rythme wana ba sud africain lelo ba inosbi ba betongo bo pesa des forces na batu mususu pendant que mwana makambo bele boko ko ba koteka ba mission se faut ba yeba que baza tellement inspiré que des classes comme des classes tout le monde a mis ça bimsele le roman boyo moko zo kamo mais ben moi faut ce que bazongo ba pesa ngo sens ba pesa ngo forme mais sinon chapeau coup de chapeau à tous ceux qui ont participé par rapport à l'organisation et à ce projet ce grand projet il y a nani il y a francophonie et surtout le chef de l'État pour la mongo à décaisser et ça dit Moussala voilà polémique mokie ya roloba que quand on côté artiste il fallait pour pas chanter avec le public mais là côté affaire ego là lui n'arrivait pas à chanter avec le public et à communiquer avec le public. n'a habité autant qu'on a Einin. Est-ce que faire ego là il faut travailler côté on a ma casse il fallait pour pas né à la penza na to bien en dans toi ça la pouvoir on a communiquer to nous monnaie côté rappeler bien la carte public. Non, c'est faux. Moi j'ai suivi tout. Il faut savoir une chose. Oui. Faire banze mo minga beti banze moi kala. Fallait beti banze mboza des chansons récentes. C'est normal que bayimba ngo bongo. OK. C'est très normal. Oui que banze mususu ya moi kala. So bandi oyemba ngo place moko bunga maloba. Bunga maloba oui. Mais banze mbo ya fali yango muteza n'attend. Parce que moi je demanderais à faire plutôt à zui notoriété pour banane ko bunga zongi. Voilà. Il faut maintenant yeba ko maximiser yango na bénéfice na ye. Entre autres ko sala banze mbo penza ya bien kitoko par rapport à temps ba ki lelo. Ya bien. Parce que apparemment nanenga mabete faire kilelo naye et kendaraneti moi et baby sacré ce n'est pas faux faire une chanson ya kilelo faut pas yimba na français yemba yango na ya bastika banzembo moi soma banzembo asoma beba nzembo moi je suis pour na sepela ki parce que nga dinga injustice te na sepela yi makasi na ko mona faire ko bakiselo ko wana oyo surtout pendant période de kufela ndeko na ye niveau faire afinga maki na loba isaka la sala émission on a loba on a dit que ce monsieur a osé la élévation moi makasi Sonia de grâce wana élévation dans les makasi et puis il est resté calme atikala ki calme na matanga wana bana osé la aroyate aya malgré ko yana ba bando finga ti na matanga wana élévation na lelo o et ça par rapport à humilité wana zo aki
asalelaki wana na humilité na comment on dit humiliation oyo azwaki la fois passée yango epesi alors amaximise yango na côté na ye soki bato bayembaki mingi te bayembaki mingi te parce que eza banzembo ya kala faire a utiliser plus les albums passés fallait utiliser récemment banzembo ezoyembama sikoyo eza normal que ça se passe comme ça eza na bana oyo bazalaki bamineur ntango faire banzembo faire ayembaki bana oyo mingi batonisaki stade bazalaki bamineur à l'époque bakoyembango mpenza ndenge esengeli te bon fata mwa mokolo oyo baage na biso po ayembango po ayebango mais il a fallu dans 5 ans il fallait bimisi banzembo oyo esali que bana nyonso bazalaki na 15 ans aussi ba 20 ans succès il a fallu oui et ça succès bien sûr faire répéter ça nini on ça la peine nzembo à succès par exemple mais si il fallu les 5 dernières années oyo bana ba 15 ans aussi ba 20 ans ba tonne stade il faut ba yemba nzembo fallu il est normal à faire de travail na parler babi mkazara golo astembo non pas du tout na oui na rappelle aux gaulois et ma bé bon il y a une question hein non tenga la tuninga c'est ça ma besoin na gaulois na éviter tout dépend non na ça ka analyse nanga normal na na pension te maintenant mutu pe ko zoninga na pension na hein to travaillons ya solo to travaillons ma bé voilà merci beaucoup là c'était juste une parenthèse par rapport à francophonie MK de masquer et premier épisode déjà qui est déjà en cours je crois qu'on va lancer le deuxième épisode déjà les lots Nathalie déjà Nathalie vraiment tonton monsieur le journaliste Tikabou vous votre tala vraiment na bengi na baba ko bien soboza na ibisa ba bien soboza distraité abaku za distraité a toujours fidèle au poste ce qui filme koti na lobaki yango na lobango susu ce qui SB a boaki machine ekangama et bloquaka machine à YouTube et bloquaka faut ba ningisa faut batala pe ba chaîne na biso donc des ezaki bloqué ba to fungola ngo mais ce que nous banga po ba bloquer susu faut ba cha deuxième épisode donc faut ka ba mesa na pose la rabongo donc mekano ko cha film maintenant na biso to cha ko mekana on peut ko cha vidéo te to biso to zo cha ce que monde ba pesi première on a ba pesi de animi heure on a ticket la biso 3 premières heures ticket la biso to la film na biso na bokini ene so po mieux qui sa sonité bongonde mais film on a sincèrement, d'abord par rapport à titre, même sur un petit titre et qu'il n'y a rien de makamboy ça la masola toi. Et on a compris que ça inspiré. Et l'inspiration, sur la communication dans Nzambe, makamboy ben okeka bon. Parce que il faut au bimisa titre moko et cadrer na makamboy salama pour epesa s'ampifonner le ko ça. Dieu permet à ce que ça se passe comme ça, c'est que quelque part tango ya ka va ya ko boaka, c'est que à tout na Nzambe. Ça c'est de 1, de 2 c'est que je regardais, je suivis ce film en anglais à moi c'est Libala. J'ai quand même eu à vivre avec une personne, bien que aussi ça a sauté à l'époque, mais quand même, je sais ce qui se passe dans le mariage aussi, en quelque sorte. Dans le baron chaque jour que quand tu sois marié avec alliance ou pas, on va dans mobile. Et là nous sera revendre dans Libala. Et l'ingo le bateau pour une babala qui était dans yo, au vivant pena Libala te, il faut na babala pour vivre Libala non. Izaka Libala na bandenge nyonso. Tant on a tali démasqué na ko comprendre phénomène moko salami kuneza que papa pasteur il est plus dans le spirituel à bosser que le physique aussi marche avec le spirituel. Exact. Parce que ceux qui voilà, il faut partie physique au respecter peu partie spirituelle. Au requi comprimer mon corps mingi te politique na décadence et tika na écart. Or que elle comme ambassadeur ça ndako ne moko bo libala na lobi ko lobaka nzambe otiki ngai boye pona nini na salela ki yo poni libala na ngai kufi pendant que la femme veut mbila bela yimbangote basi balinga ba bisou pesa ne sika ya bonjour moi ça ninga tendresse ninga attention alinga ko zala wana qui sente que tu es qu'elle sente que tu es là ça va sentir ngo tes na vide moko yango Thérèse azolela yango ba ne ba comprendre ngote les qui n'est pas comprendre ngote a donné mais yo moi c'est pasteur azolela mon bel nous à 17h à au monde vraiment c'est beaucoup de hommes peuvent être des bons pasteurs de bons serviteurs de Dieu mais un mauvais mari. Il faut être baillé ba pasteur nangai oui ba ko peso pasteur mais à kate la bato mangala en dehors il y a prêche soit tu ko prêcher soit kitina c'est soit kate linga lo kokete il y a des gens comme ça donc faut yeba que mutu faut travailler na physique na spirituel na et c'est important pour na repérer équilibre na kata foyer na wana za ki couple elle ko mais ninga na omona on dit pasteur wana wa démasquer kala mingi ninga na omona la pasteur wana non sentir qu'on a démasqué quelque part
Parce que ce n'est pas normal qu'un pasteur sorte de sa maison. Moi, si n'abimi n'est pas abimi, à l'objet Saint-Esprit, c'est quand on t'a porté. Ok, à Zongi Lobby à 12h. Ah! On a continué à veiller à la manque. Na quel n'a qu'on a pas qu'on a la moins concentré. Comment chez toi tu n'es pas concentré, tu auras plus concentré dans l'église. Et puis que là, la cour dans l'église, au Zongi Lobby à 12h en plus. Ou à peine à la terre, ou à peine à tendance à monter au là dans l'église. Pour ça, on a un déficit à Pongi. Mais voilà. Moi, je l'appelle moi les boumous. Mais il y a la peine, moi, si à l'objet, c'est maman aussi ici. On a l'élo aussi ici. Donc, quelque part, il y a un truc qui ne va pas avec Elko. C'est ce que je pressens déjà. Et en dehors de ça, il y a un couple, il y a Mamsna, Tonton O. Voilà la catastrophe. Voilà la catastrophe, je te dis non. Moi, ça a une fragilité à degré à l'écolo. Et beaucoup des hommes souffrent de ça. Moi, parti, on a aucun film. Analyse dans mon laïté, pourquoi je me dis peut-être dans le ça moi secret il y a quatre films déjà dans un licolo comme c'est un premier épisode donc là là-bas il y a ce qui est tambola mais fragilité on a même ça zo prouvé par rapport à mobile na na loba qui ils en a 3 ou 4 cas ils en a basi mususu to ba couple mususu à force de routine moi c'est à côté na fragilité ils ont ressentir des sous-soutés quand on a libala comment ressentir en local camarade na comment vivre tellement, vivre la même chose, surtout nous les noirs, on a un problème. Vous ne sortez pas, vous avez un voyage romantique, vous avez un voyage exceptionnel, vous avez la même chose tout le jour. Ça ne marche pas. Et bon, couple. Mon souci, c'est que couple, peut-être moi, si tellement, tomba qui n'a qu'à la routine, à comme ici, à côté de nous, peut-être la tout ça, la Bible, tellement, à comment on a posé la sensation, il y a qu'on revivre le bonheur à vivre dans le début à l'Ibala. Tellement dans mon mobile, comme une dengue, comme un message mingi, à qui qu'on loue l'Ibanda. Tant à fond, les portes, c'est fini, à quoi qu'on la mobile, il faut de prières, il faut beaucoup de choses. Il y a un moment, la raison, à l'ini, tout mobile, à Simba. N'est même ça, ça, tonton, si qui tient la tiba, ça pas tout quoi, qui ne cobenga, banani, marraine. Entre autres, les sous-sous, c'est Zalaka. Mon mobile a ça la moi si ma bémorobo dans le passé et Zoki ça est tellement que à l'objet à limbisi à tikali wana po azolingo bo maliba la tepona Sonia batu ba koseka eto rona bo maliba na okene wa bo bana na ngai afani wana me monter mes asu wana te et quand tu rappelles fragilité na kati libala donc on sentir que na film oyo ba mabale ebonga non sentir que ba mabale eza kisi ya mabala film on démasqué bongo ne na obenga ngo eza kisi ya mabale ebele ba mabale ebele ko zo ba leçon na kati ya likambo parce que je connais des femmes oyo yé ce qu'il faut bimana mobali na ye et là le quoi combat na mona pe mibali mususu ba lela mbasi na ba benga bango ba viola bango ozomona pourquoi parce que fragilité est tellement makasi que séparation est tellement séparation de corps est tellement que mobali a comme ko forcer moi si na ndenge moko boye si comme il y a côté MK oncle na moi si na abando pe ça rapport pas grande sœur naie Jacques Olbake abi moi c'est un comment là le roi chinois ba né moi c'est il y a le bala de maman le bas qui sont OK le bala voilà est-ce que comment là la penza le roi chinois là tu pantalon yo moi c'est bala là na pantalon faut moi robe de nuit moi nuisette toi ne balo barre tout siko ba rezebi que ba kebele ba yeba te que ça li sumu na bible OK bible le bible ko privé mobali na yo te ko privé moi si na yo te OK du moment mobala oui mais bi ça ba tebele ba mona loka na ça ba blague na ça ba to meni kinzo dine to sala kawana ça pour na banda lelo zoka moi na biso officiellement yo pe zoka moi na biso officiellement eza ya mwana kinzo dine so ba longoli parti wana di ba le si licence faut muta retenir yo comportement non makamuna wana pendant longtemps il faut ça na bolingo non et le bolingo ça se nourrit na makambo wana mutu moko ta ko biso ya vala ananinga ki makasi mais sans parti wana parti ne longwa te or que sans privé muninga ozo tinde na nzela nini ce qu'on a filmé na omona même temps on Hollande siko o mari po azonga na ndako ndeza mawana de place o mari pena obimane bela voilà je suis content pe na moi mususu moi si muso azo luka pena le kwa ngaya azo pesa e na zi penza yo na vani ce qu'on a ndako a souffrir dans l'hôpital et dans blague
Voilà, donc comprenez comme ça. Na mutu na vandisa déjà. Oh, batabani baba o vandisi Oui, batabani baba so ozi mobile tuni mama o vandisi déjà. De so vandi na nute ana tepa fo vandisi. Afanda. Yanga da vanda. Afanda kala mingi te bo sepela. Ya solo. Afanda pena na de love for yo ye mwana boko ndezati. Pour talaka. Voilà, donc comprenez comme ça. Moi, résumé, mon mouki, tout le monde peut compter Marie Hélène, kuna papa Elko, kuna moi. Marie Hélène, papa Elko. Non, na tonton Jaco. Jaco, voilà. Tu senti peu mampinga côté comment ko mampinga faut pas démasquer. OK. Bon, maman Esther ngala sinon continuer parce que quand maman Esther on peut en créer problème, ba bindeni maman Esther ba ko kataluke tuna il faut ko. Si la bisa lui nzembo na so ça lokela biso achela biso ngo. Acha ngo pena po so kuto zaiki net kai bando beta ba mo mbenga pe na beta ta mwa ndambu mais. Yo pe mo loke toi. Loke to ba mo na pe yo ta obina déjà. Mona kingai déjà ndambu nanu mais na ngana ta sikonde di puta. Ah ouais. Pour Moussoili, nazara Moussoili moluba. Faut comprendre donc sikoyo et vraiment loquette ezala. Ezala non. Ezapeta ko to chara luba. Côté ya Swahili pe esangani. Siko surtout ba Swahili nini siko, c'est ça le problème. Voilà, va lokele. Ah, lokele pena ya solo. Oh, ndeko ma top. Na pesi mbote. Aïe mama. Vous comprenez ngwa. Vous êtes tobina na bo comprendre ngwa. Et puis to yambaka, to lambaka to yambaka. Ah c'est ça. Donc c'est un peu ça. Ah te yango bo fani sabi bali na moni penza. Voilà, faut vanda. Hôtel maté faut vanda penza. Pour zara penza disponible. Côté ko lamba mobile fali ya biloko belé. Ba l'amour passe par le ventre. Les ba français ba loba. Bo le mobile le kanana libi. Donc faut savoir dresser sa table. Lui donner ce qu'il faut pour qu'elle aille bien. Voilà un conseil ba nso ba on eni ngate. Nzamba kela biso pour nous aider à mobile. Donc faut tout ça la mambo on est important. Aussi scolia et puis on va pas allier petit. Il faut aller dans ba degré nyonso. Atondi à exagérer, à ça excès de table. Excès de taille moi maman té na coquille. Excès de lit, excès de tout. Nyonso face à différent. Voilà, merci beaucoup MK. Tout ça là yo. Mais tout là on a Renaté il faut ko. Na interviewé qui est à Lobaki, Abini Makas. Abini pena encore. Donc comprenez la suite. Na senga banka biso SBS lokola boîte à Noé hein. Ce que reconnaître ma bena yo sengi bolimbi sokoya mais ko zelande te koma po ba ku ba dimbisa na moi passer ba ninga so ba limbi so ba tikelo temps ya essaye ba otala ce ko za penza ba ku ya solo to oye kaka circonstanciellement et puis si manango zongo mais si tu es sincère on va te prendre et puis voilà. Déjà à la base Renata ça gêné pour ba limbisa je ne sais pas trop. Non Renata à l'époque c'est que les abakouk m'ont dit. Na ba mamndenge sengeni. Ngana mona kité. Pour nga mona baki oh. Non moi je sais pas ça la nini. De ba bando expliquer ba bité à l'époque moi Alexa pena position na ye ndene ta kaka mams période moko boye mais yemo ka comprendre que mutango zani na problème té et l'équipe comme ça peut-être ba bité la ka di solo et ka comprendre té mais de là comprendre abini kuna obina. Beaucoup de gens s'acharnent contre ma master pour Rubina Bongo et tout. Pour obina mona ndeni. Abini Makasi, Robina Bongote. Fabina Ndeni. Monsieur, femme, moi, il y a le sang, maman pasteur. Nzembo wana eza nzembo ya mokili eza lokola neti franc congolais yebisaka nzembo wana eza nzembo ya nzambe nzembo ya mokili eza nzembo ya nation eza nzembo ya nation eya mpe nzembo wana mpe bakokomisa sina te kisila yo nde nzambe te eyaka nzembo oyo batiaki na kati d'ailleurs sila c'était pas une chanson oyo ya futela ye mbobo ayembela ye eza moto abengisi mpo ayemba agrémenté partie moko ya théâtre et les gens on a coupé ça pour essayer de faire de ça ce qu'on a fait de challenge, ça aux hommes et comme une commis mais ce n'est pas une chanson du genre que on glorifie si la yemo lingate ba glorifier na place de Nzambe. Dieu reste Dieu. Je le dis tout le jour à tous ceux qui disent que non bozo glorifier non toko ko sala ngote poto lukela si la problème c'est de glorifier place à Nzambe jamais ko sala mais ni ko lo bato to ina mutu non et là bato musu ba komeninga oh bino bolo ba ke bana mikie ba otonga so ndenge ni toko tara tonto ko oh bana mikie ngana tuni na bato misato batongi mona mukie ko monena wakati makadam nante bango nisto ba mama bana oh azali bolobisanga mamu fallait pas na loba nzamba limbisanga bango nyonso nde bazana ba mama bana bayebi ko va na mibali bavana na mibali siko ngana lobi kutu Regina Daniel na bango na mukolo mama na mukolo siko Regina Daniel balobelera ete obina mama mimba bofandi Regina Daniel ba koko balobelera ba jeune fille balobelaki ba koni bébé ba ela biso ba koni bébé awa bana bango ba bébé bavana na plateau ba bando lobelera bango to saka sérieux ba tumsu ba kamusanga Justin Bieber oh ayebani mokili mobima banda lobela zana âge moins de ceux qui 15 ans oui
babetaka masolo na ye babetaka nini na ye babetaka bafai na ye baforce na ye tout ça là ntango bonimi kozala public il faut bokanga motema mpo bakobeta masolo na bino soki bosali bobebisi komone Kenny West mikolo bato nyonso bafingaki abeli liboma e consort banani basalaki lisolo wana biso soki olingi ozala star il faut supporter quand tu fais des bêtises on va venir en parler ezalaka bacritique ya bastar ezalaka partout dans le monde siko congolais alingaka so baolobela ye akomi que non boza na zuwa par rapport à quoi midi ebetelaka biso na ndako na bango chacun mange de sa manière ata nalema tembele ya pamba eza pa nanga je suis fier de manger mon tembele chez moi hein? Et puis mutu pas wana kobokola moninga za te on se comprendre mais siko nga nalingi kana comprendre soki méthode ya sika po babetelo lisolo fo finga sila. J'ai compris que c'est ça. Pour que tu es tellement sensible que ceux qui au simbisi la vie doivent réagir, c'est comme ça que les gens commencent maintenant à prendre ça comme un jeu. À chrétien, pour que na simatoya au kumisaye et toya robeta di solo na pour batcher na miniature. Mais c'est du bêtise ça. Parce que ninge yo zabo, ninga na zabo. C'est par rapport à notre travail qu'on doit parler de nous. C'est pas parce que na tonga ki mutu moko boy. Parce que na manka ki respect na ya problème mukendi. Parce que na manka ki respect na ya papi mboma. Non. Noela madinga malela. Na pesi ku Noela madinga mbote mingi vraiment. Merci énorme parce que na sepeli makasi. Pour ni na sepeli parce que na mona ki to soli pe na inbox. Abisinga lobby azali wana musique bar et longo Kinshasa et katiseke et Côte d'Ivoire. Félicitations batabonga ndenga na luka. Une femme d'abord très courageuse, elle est sortie de nulle part, elle a essayé de s'imposer, à s'imposer Tilelo, sera les Kanyati à Moupépé Nassimanae, des gens comme ça avec la tête, des femmes avec la tête. Ce pas des femmes qui font pour un rien, pour un tout. Aux hommes, on a critiqué Noël Madinga par rapport à Moussala Sali. Ou éviter qu'à tomber le drapeau de M. Nicolo Makassi. Moussala na biso photo za fier pour Noël Madinga parce que quand ici pendant la musique émission na wuti kei que se produire di banda c'est pas donné à tout le monde Nice Japon donc Asie ba star yakuna ba tipena ouais biso je crois na mon Aïda pas zakuna na biki si et puis na Russia ko tala maman obi ndela lingaka d'ailleurs ku te relobeza te donc félicitations à toi avance encore nga pena lingana ya tour ba Noël Madinga ba ba ligne mona ba sila ba femme ba tonto pena ba femme yango na bisa nga linga ba fille bosseuse yango nga na nazo tambola na sima wana il faut vraiment là au fond qui koyoka audio bongo bima penza palmisha yake Davina Apwa et puis on a Dada International ko tonga sila bisa international bon comme on est Dada International ils ont pas surnom pour yo on c'est Dada National tenga na yebi été sincèrement na yebi Mama Top Mama Top mais Dada na yebi ça la génération Mama Top Mama Top ça succès c'est les lots Top toi jouera très bien très talentueuse, donc beaucoup de respect à elle, Mama Top. Naïbi Mama Top, mais Dada n'a tika na côté la film naïti. Oh, mais jouera très bien. T'es naïbité. Sincèrement, je te dis la vérité. Ngana le mambo ya solo. Natala na onte. Non, Natala te. Elle joue très bien. Davina na yebeli etant ba weli mobile na grâce temu. Dépasse na yebi. Mobile Davina c'est une femme mariée. Oh mais botala ngo na TV te, biso totala ngo. Eza ba kosa ke makam. Quand ba ko sele makam ne ba ko changer, mais biso to yeba ba le mobile. C'est ça mobile. Biso to publier ngo to côté li écoute. Eza buzz. Eza buzz. Eza film. Yo po tourna. Buzz tenga za. Yo sa raté. Bon nga wana ndena ko yeba. Ça na na TV nda pesa explication à détail. OK. Bon nga na yebeli wana. OK. Place wana ndena ko yeba pena Davida. Mais Davida m'a joué pas mal hein depuis Pavé 12. Bon ça. Pavé 12 Nathalie net groupe Pavé 12 sincèrement. Tant que vous réunis na Kinshasa nga za na kimte. OK. Nga za à l'extérieur du pays. OK. Na yebela libanda mboka na yebela déconnecté moi ndambo. Après na yeko zonga déjà babi ke bango bakena sur Afrique du Sud quelque chose. Ninge za boye V12 na yeko mona elongi ne bien ka basa accident. Donc je connaissais pas. Il y a bato musu ba mona ngalo ça encore pendant que ça côté période bato donc de 2010 à 2016 moi j'étais pas au pays. OK. La fin du banda pendant temps wana nyonso. Donc c'est normal pendant ça peut connecter pendant na mambola te. Et puis ngana sélectionnera makasi makamna talaka. Pona ninga ko aboutir mutu na ngaite makamna oyo ke tikala na mutu. Et donc quoi moi on vend ici ça nzembo ebeta kuna après quelques minutes oyo ka répéter yango. Si ko so yo ki bêtise mingi na matoi na yo yango yo banda ko se répéter na munoko na. Donc la surveiller à ce que je vois et ce que j'écoute. OK. Makasi pour éviter à ce que je puisse transformer mon cerveau à autre chose que ce que mes parents m'ont laissé. Exactement. Comment tu as jugé cela, les matons et les Kiksungi, c'était
Alors, les cas, c'était Dinana, et aujourd'hui, c'est les 3 sœurs. J'ai compris, Balobi, que l'une d'elles a dit que ce qui te met à Nzango, mais je pense que Nzango, tu vas être belé. Ce qu'on peut faire à Nzango, et on a un joueur. Il faut que Bokani, Nabibi Bokani, Chancel Mbemba, Demi-Dieu, te pesi mbote. Tolongo, tu as tonga ba misusu. Mais et quand vous avez le nazi, to lokoti bango nyonso. Voilà, bango wana. Tozi bango wana to tongi bango. Mais siko ndeni ni yo ya kotonga ka Chancel Mbemba. Lobi sou Chancel Mbemba. Lobi kuna ça devient sérieux ça. C'est Chancel international. Alors que tu es international, c'est à bébé c'est mito bat. Vous comprenez? C'est la charababi, et puis ba joueur ne mba tonge bon. Ba joueur mususu na to mona audio a joueur te bima tonga Chancel Mbemba. Na to Oscar Marie tout le monde a tonga Chancel Mbemba, rien. Au mona odeur. Au cas bon au cas son moment a tonga Chancel Mbemba, rien. Nandeni. Nandengeni. Oh mais chaque elle a mort a tonga Chancel Mbemba. Rien. Pied de Jésus. Et ça la manante. Naibisao. Mais oh bakambo boko a tonga Chancel Mbemba. Et ça la maraté. To mona bodio na bango te. Pour ceux qui faut pas bête ma sœur en tant que professionnel, faut pas bête entre bango. Ouais. Tant du moment ba résidé nga za comment surveiller ko lia nanga ko tambola nanga na makam nanga parce que nombre ya batu ba yebi nga yebi bango te. Exact. Très important. Je sais où je veux ouvrir ma bouche. Où je dois fermer ma atel le kinga pour ça ko lobele kinga na ça ta audio. Na bo bango na yo ka ngata na ndako. Mais na ko quitter en public que je me permette à critiquer ba rési en public. Ko critiquer tout ça puisque nous sommes mon pour ani yaba yabishe bimate biso to batamina kokoleka na biso que m kama wazo to par exemple Tania Mabé du je te dis na ndenge ni voilà et ça la mandeni comprenez et au ça la maté et ça na papa et ça la maté to tongaka na ndenge ya bien ko tonga ndenge NT voilà on se comprend mais déjà le fait de parler d'une personne à son absence c'est déjà ko tonga parce que ko tonga on fait en bien ou en mal c'est ça aussi parce que ko tonga en bien ezali ko tonga mabe ezali ya on a ba ko tonga na trois niveaux OK to tongi ba résiste ne ça va et donc bien ni nango ele kana chena ba résiste na mo susu Mireille kuna tin m ka le ka soute ni nango et ko tonga premier ya normal ya ba so sala ko tonga voilà ba ni so sala la ngo central mais sikoyo deuxième kotonga eza sikoyo ya idée que ba résiste no yebi na ce planète vraiment ninga za ko ba za fier voilà deuxième kotonga wana siko on senti que dégâts mabe comme mata troisième kotonga eza kotonga ya rage au moins nani kutu bo pekisa ke na pas ba résister m quand la kenda kuna te tala boy na so na lokuta balobi so nga za ndeni nga so mutaye abandi betenga lisolo muta betinga c'est d'accord parce que moi je dois vivre d'abord cette personne so que na monika mabe na mona shot nini nanga jugement nanga pour Congo lokuta comme fort surtout ça mutaro ko lati c'est lo histoire moko boye salamate a lati sur abandi siko ba lo ba je te dis neti ba lo ba mama ça na ba problème na justice wapi bon mona dena ndeka yebaneli wana soka dena problème ekiliki na justice na greffier ayebi na juge osambisa ayebi bana ma magistrat na banani ba avocat ba yebi pour yeko to luka avocat biso to lukela ba avocat ko ya ko te belé vous comprendre pour ba bi ke dossier n'eza kitoko mingi ala problème na justice te voilà ce qu'on est commis motema mabe tu aides les autres à haïr une personne osa la propagande ya haine ya mutu po ba yina et po yo ninga kete soko linga mutu on te comprend tu es libre c'est ton opinion vanda nango mais n'amène pas les autres personnes à maïr parce que yo ninga ngaité non c'est là où ça devient très mal c'est ce que j'ai ressenti en Davina ngai na yeba ki que bango balobi ke bango ba bana mikie mam sinda ko bota bango 3 fois bango ndé fallait mam sinda tonga bango yo ka bango zuwa parce que yebisa ngai moi j'ai 50 ans, toi tu as 20 ans. Parce que tu es encore à la fleur d'âge, tu peux encore faire mieux que moi. Mais si tu bino ba tu boza na fleur d'âge, ole bozo tango bo chama yele na bino, bo sala mosala na bino ekubima kitoko na misa batu rien. Venez nous convaincre par rapport à votre savoir-faire. Exact. Toye ba bino te parce que bo tongaki, parce que voice mo bimaki. C'est pitoyable. Mais Dada c'est une grande actrice en Boka. Na yebi soki na tala film ya Dada ta moko te nzamba omo na lola. Maintenant là je vais voir.
Maintenant là je vais na sukuna pe na maman. On jouer na Kin Makambo non na Belle en télévision. Nathalie na Kin Makambo. Azali na parole phare. Phare hein. Nathalie na Kin il faut se travailler bien parce que maman toi pas travailler bien. Il mo ko chakaye, c'est son enfant non. Et c'est normal. Et pas de méchant qui est là. Par exemple Nathalie quelques fois na Simba. Depuis là na kuta bana monnaie souté. Na évité ce kazongi de mikolo mais na bana monnaie souté. Mais pourquoi cet acharnement contre Sila? C'est toujours Sila. Des mascarons kaka yango comment ça marambo tozela à qui le prochain. Et puis na rappela pas Mibal baton rappela Sila moi pas si hein. Kaba basi. Basi basa bongo. Soto lekio est-ce que so mutaleke photo ngaka? Hein? Est-ce que ça la bongo? Na kamwa. So mutaleke photo ngaka. La classe peut nous arrêter les premiers na ba l'échec. Ezalaka bongo. Mokili nyonso ta la bongo. Ozui ayo poke na ndako. So sala nguba ngongi nguba ka yo no. Même si tu as bongo. Mais est-ce que so mutaleke vraiment faut tonga yo? Si ko foye beloko moko. Batu nyonso ba na posa. Na yebiso ke batu ba ko ta ba prier po baleka na SB. Parce que so leki na SB roleka na ina. Si on les a SB 2 fois, c'est fini pour toi. D'abord, on a des colliers aux zones d'image. Pour se faire remarquer dans la vie, que ça qui est là, on a vu. Pour bon. Si on les a SB, ça ne reste pas inaperçu. L'île avait dit ça. À ça, on n'est pas film. On va dans la SB et elle est Michou passe là-bas film. Bobo mon a Michou na Michou. Vous sentir hein? Quand c'est Michou c'est Michou. La Michou mais on a dit vitesse mon on peut ça y mon Même les joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gros bisous à toi. Vous sentir hein? Attends on l'a échangé Ezui a lu au moko boye. Au moni moi ça simbra il amba yesu. Minisho simbi il amba yesu. Bakila ka. Yemo katani. Masque de nino elongwe. Vous sentez moi ngebu bezongi. Na biso. Vous sentez linda peut venir au senti ba no ba ya ba lycée au senti ba. Naomi pas tourner. Vous sentez tourner. Naomi lo quoi. Vous comprenez hein? Dès qu'il a monté bisous à toi. Vous sentez retourner. Maman makamba tourner. Vous sentez maman makamba. Mutu ba ko tabaki nabi. Abi maman makambo atonaka na très bien. Mais so akena SB. On est là au moins ba sara susu. Moi mayele lisu makasi so na maman makambo surtout na film wa Jora nyokola ka flor. Nazoye bisa ndingo zabo so mimi na TV5 makambo change. Vous comprenez non? Non mais on doit pas te ba place on zo les gars faire chapeau na mayele. On a cha mayele pour être au miroir. Et t'es comme ça. OK donc c'est la SB faut parler en francophonie. Oh, on a francophonie. On a ça bêta, so ko bêta te fois sibika. Il faut démissionner. Donc on a besoin kaka donc désormais c'est la francophonie. Voilà, francosila. 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 Est-ce bien ça francosila donc te mettez on exagère. On a bango bon de la mams azona jouer à deux tableaux kaka. Deux kaka. Na c'est na ebelete. Deux. Na on peut se rata mai. Tu la somme ngala ta kata pa même choix. Na kombola ta libanda kaka. Ba moni kaka. Ba moni ngata ba mona na ziongo na kati yango na tango profil et le ngwa soute. Et très libéla. 2 semaines après la série émission. 2 semaines après la série émission. Na déjà la SB. Mais attends mais ça ça ba ko tonga nyonso na muté mabe. Vous comprenez? Pour la ligne. Et puis moi je me pose une simple question. Davina quand il se tape la poitrine en disant que Ninga Zaki na benganga na 80 appels natal ngona yambaka été. Qui a perdu entre Sila et Davina? Davina Zak sérieusement remplaçable. 10 000 fois remplaçable. Déjà la fille ba beta qui Davina 60 fois. Mais pour fille beta qui Sila, déjà problème. Il faut se voir tant. Mais je te dis, tu vas comparer dans le bango que il n'y a rien à comparer. Mais tant que tu as un tournage, il y a SB. Il n'y a perdre. Tant que tu as un solo, tu vas comprendre que tu as un poste à SB. Et ça pose à SB, ça m'a cassé. Tu vas bien avoir voilà. Si quoi, quel est le lance qu'on a n'enga mabé. Et puis si la n'enga za, tout on appelle déjà n'inga zonga. Vous comprenez? Mais si quoi, na formule à ça eliwana, il y a qui te roté. Non pas nous c'est déjà regretté. Bah y a ne pas bien qui très normal ba film. Vous monde. Si quoi se toquer si quoi na Davina. Davina ba to bazo komela que à perdre visibilité pendant article les na SB. Mam Swana rien que quoi keneka ko rendre visite en ko faire maman na. Obi ndene talami ndenge et salapé Davina en quelque sorte. Bato musu baya ko kotaka mamba Davina parce que mama kendaki. O mani ngane na zabo c'est to vandi benga na o ba résultat yambi mams a tant. Au moins de bato benga biso pam pam. Oh boya he biso to ana besoin na bino pona nini. Le fait tondi maka mutu na époque na. Tondi maka to boya ate. Respectons aussi les gars qui ont vécu. Vraiment. Tous a na somme ya koyeba que
mutu aza omoni bongo pe reconnaissance on a mutesa la yo pe na tourner nzamba pe so mamba bien Exactement. vous comprendre na moi rage moko bo pona ka moke bino bolibo ba na mikini bo toka mukolo makasi bongo ba comment comparer bango ba bi balado na ku bazali la donne on a rejouer na SB a rejouer partout aza la problème te ba Cardozo ba comprendre surtout Cardozo comprenant a comprendre que ngale ça musala na ngai à l'équipe a mis l'esprit penza Cardozo a mis l'esprit Cardozo joue partout sans problème o rapport audio na été vous comprendre yango mon carrière na été na ba panneau to écouter esprit ça ayela kinde musala a chepe mayele prochain na Cardozo peut que bien ayela kinde musala ayela ki musala elle a appris au pied de gens qui l'ont encadré lelo azo pesa makambo lelo soko Cardozo za na kati ya affiche mon na posa tala mais vous faites quoi ba misusu Cardozo abandi après bango et bien là batongi wana Cardozo abandi après bango mais tala makam Cardozo abimisa tala biloko a pesa vous comprendre c'est simple oyela ki musala musala o constater pona ko tonga mutu nde ba pesa eloko et puis si la ko sala film tabenga mokili mobimba tout on ekoka ata mindele bazaka na casting mais oui et que naka molo mukono na pe ko ya ba ko benga ye ako pe ko benga mokili mobimba te posa bango film na sens te mama Milo pa ba ki a tourner na SBT mon a tourner to linga ke mingi bisou mama Milo ma tourner déjà non a tourner déjà ah tam ta bossa naki to ka tele moi parti to tchela ekaka mama Milo a tourner peut-être que alors ba ke fala lo ba ke azo zonga lisusu mama Milo na linga pe jeune ya tourner très bien oui aza pe yaya donc to pesi ba merci aza pe yaya mams aza pe yaya donc aroya ni SB dans problème te yo ba na problème na SB te problème ya te mais ko tonga ndende to sipela na mingi comme conseil Europe ça va on il faut que la personne la chute pour na conseil na royeb ça bango kaka que si tu veux vraiment te faire remarquer c'est plutôt par rapport à ton travail les amis na musala nde ba faire remarquer pour se faire remarquer pour biso to beta masolo na bino de to beta ya Cardozo de to beta ba petit mususu pe ba petit mususu pe bazoya ainsi de suite ndengo na ndeta mola balado na ainsi de suite romona que soki okutani na ye ozana na facilité ya resolisa ye ya ozana facilité ya kokumisa musala te ko sala des reproches mais bino bo mona ti bo komi pendant on a bo comité parce que tu se permettre de retourner à mutu moko ya ndenge wana c'est que yo kanisa que yo leki or que tu as encore un long chemin à faire. Pas mais je vais avoir une trahison, on est ma petite baguette, je vais pas enregistrer bango. Il faut pas enregistrer bango. C'est que ma petite là c'est pelé na bango te. Vous comprenez? Ma petite là c'est pelé na bango te. Pour ngane na zabo na c'est pelé na te. C'est vrai que ngalinga ko enregistrer te. Na linga ngote ata muti. Parce que ata audio a muti so tinde linga avant so yebisinga publier na publier. So yebisinga na publier te. Parce que je me dis e kasaka confiance moko boy. Mais et là qui c'est que ba na ba d'accord te. Parce que normalement Palmiche à ça à travailler na groupe place mam ça à Zalaka jusqu'à preuve du contrat mam ça na tira lo batera longwa Simba donc azara na Simba donc bazara groupe moko comment yoko se permettre au tonga mam pendant que ba misusu kutu ba travailler na été au travailler na c'est que ba petit ba sepele na été ba sepele na été et puis c'est ko vali na bato obeta liso bino ka bo pela bolo ba so bato ba pembe na bino ba lo bate fo mituna poni ba lo bate c'est pas d'accord na bino te mais oui bino ko beta liso et yo kani ata bafala bango baba po bazaki d'accord bongo ngume na ebisa so bani ko lo baliso faut tala pene so moni oh bato ba bouger te bonene c'est qu'il y a un problème c'est que bango ba d'accord na bino te non faut que ba pa caméra même caméra peut ba enregistrer à fond ne ka rek bongo ata loka yo comprendre te ba yo da ngongo ke na ba ndo te tournage à Costa bana ke ba utaki ba utaki to bazo kene to bana ke tournage à Costa faut juste que là on dirait pas mais je vais voir tata na ba te ba tonga na tournage ba utaki ba utaki na kati ya mutuka alebe na kati ya mutuka voix na yo kani makati parce que mtaki pembeni pena pe tu veux audio c'est pas la téléphone bazuma audio ba rek ba otaleka ya lo ba ka biso to zima tie ba bisha bi ba kasi ba ouais après si ma aleli asengi pardon nga bolimbisa to ko seka ba pardon pa ba ku te nga ko to mambola te ba zero le ba ku asa ba audio moi ça vidéo c'est simple Palmi sera zo regretter penza na yambo pena to so asa la penza émission azane na komiki so yambe ebisinga inga pena poser deux questions na la deux questions poser sim parce qu'il y a une personne qui regrette sincèrement son forfait et mon anaka et banana na loba na ozo mona musu ko zala parce que j'étais avec les amis ba pousser nga na loba mutu bena pousser ba mingi ba loba zaki Davina parce que Davina lobina en makasi abina en makasi et moi je me demande en wana Davina na mams et ça par rapport à quoi
po ba be nga ba sala je ya kuku mbembe na buche tous attendez tous na yo boy et na bato ba limite na biso c'est normal si ko so na si moi na mo za moi na mukie par rapport na ba limite pour na za na ngona il faut na za pour na continuer na carrière na so ça impoli awazaka na limite mo boy oye costonné olati bien te ba reprocher ma bezani ça nous arrive tous. Non, non. Ngai soki na yebi, moi si na yo. Camarade na nyo sa moi sa olinga bi manu olinga te. Poza bon. Il faut na garder respect wana. Po mukolo ro yeba ngo ah balinga na nde na mukolo mire sa ka nini wana. O bayenga? O bayenga pesa nga sous respect au moins le wana tinga na favoriser yango. Trahison. So bolingo salango, ayebi numéro ya douche ba yeba ni ka luka ngo ailleurs. Il y a David, à qui ça ailleurs, mais ne viens pas le faire sous mes yeux. Je ne te permets pas. Même ça, femme légèreté pour légèreté pour ailleurs, ça n'importe quoi. Alors, c'est normal que Moutabo y a légèreté na Moussala na. C'est bon, bon salango. Boye bani. Comment elle na Facebook? Et puis, on va battre. Je pose à moi si à battre. On a dit c'est un adultère, mais c'est un Moussala. Hein? Adultère, mais ma malédiction, ma casse. Adultère de marié. Hein? Adultère de marié, quoi. Si on a mais biso déjà à la base biso mbali to na moi côté faiblesse mon corps kasi yango ba yebiso que là ta bien parce que ninga na yebisa nga ba résidé longa na ye ngo sa na émission na sina la télé bilamba mo abe mo so ninga ni sonne ozo comprendre ah muswahili su ba sili ko non ko to mo kali chose za ezota na muta ko tala kaka au perdre ah parce que on peut souffrir na kumbio su toke ale toke penza et comme il comme problème ah makabo muta ko si ba anita kalombo muta sala kibongo pona so ninga ni organita ba dali pour rien Aminata. Aminata quoi. Voilà. Ah, conseil exact. Conseil pour na bango. Ah, ya basara ne ba moni. O a moni que à reconnaître que pena sala mabe. Appelle ici caméra. Appelle ça caméra pas ma maison tina. Appelle ici caméra sengi pardon. Ngala sengi la mutu pardon. On appelle presque à tomboka. À tomboka pas mais ate. Ba tomboka. Mais si on a aussi un pardon, on a au moins la bande de coma. Pourquoi monsieur Benoît n'a pas bakukite? Mon tout ça comment comme n'importe quoi. On est timide moi comme langai. Aseni nga commentaire mon ngala mascara na masquer ngana ka totika obeta na katiku. Na masquer na zongi la katiku. Moko na tunaka. Ba yeba ke musa to ça za musa passe. Musa yebisa nga o nga biso to mutotinda ki o. Mama, tant yo ke ça médecine, o yeba ke ba ambitieuse na katiku na. Pareil na musa na biso mais ton ndima yango bon to bema yango. Donc ne pensez pas que ça to va to obeta. Toujours ça l'émission, donc c'est tellement si facile que donc tout le monde peut le faire. Mais quand on a sur YouTube, ça combien d'années, pour qu'on m'appelle YouTube c'est quelque chose à féliciter. Et en dehors de ça, quand vous venez mettre des commentaires, ne pensez pas que vous peut comprendre. Tu comprends quoi? Oh, yo penza, na bana Olanda, mais na tiki Olanda à partir à l'élo. Mais quand la même personne na banini musubi sera la famille libota kaka, okomona. Alors si la famille libota, tenga si la mutwana komi. Pona na mona famille libota place bon nakuta na ba ona mambo bele na mona mota chenga musapinaliso siko yeye ko commenter wana yebiso azanani e ba msuba bio David na age na ye alikisi la mambo bele na mbongo na libala na stabilité bon je ne sais pas trop libala eza nini comment dire eza mérite ya professionnel te ya mérite pour libala ko kufa lobby mais professionnel etika la ya yo. Donc, si on va le dire qu'il est stable, il y a aussi makasi. Ils ont beaucoup de plans. Quel plan? Quel plan? On a besoin de ça mérite professionnel. Et là, tu vas dans la classe, si tu vas faire mérite, ils ont mobile, ils ont la raté. Ce qu'on a encore, besoin de se souvenir, mais là, depuis mon client sur banda. Mais maintenant, le moto, tout ça, maintenant, 3 fois, tout en bas, on a un moto, si on peut dire 10 balles, je veux dire, le bon, ils n'ont pas fait ça, ça, on est au monde. Vous comprenez? Mais quand tu vas proposer des balles, il y a bien peu. Il y a solo. D'ailleurs, bateau ba yebinga te mbalo ba que non, il y en a bali na tete. Mais bateau ba yebinga, ba yebi. Vous comprenez? Ba yebi que na boya di bala ba soma ba voile na makamunyoso. Mais je peux pas me marier parce que pour ça la bino plaisir, je dois me marier pour me sentir à l'aise dans ta couple là. Il faut que je sente que mon bal na zanaye azo correspondre, toujours correspondre. Oui. Dans le but de ces critères, d'abord, le sentimental, il faut bêta. Exact. On repère ça, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, on peut se visiter.
Nous aussi imaginer des choses. Ni na ko yamba moto na ningiete. Non pas pour nana qui sera bino que ngana bali. Non, je veux me marier avec la personne que j'aime, avec la personne avec qui on va faire tout, on va passer notre vie ensemble. Et ça te moto va ni un mois bailler. Na ma frigide. On va le voir, même si la démasqué. Voilà, merci beaucoup MK. Tu connais presque la suite. Maintenant, c'est qui la prochaine? La prochaine fois, si ça sera qui? On va démasquer. Bon, il y a là-bas. Parce que dans le premier épisode, c'était quel est le début? C'était le deuxième épisode. Il y a des bosses là qui. On les a extraits. Mais pas ça, non. Mais on a vu ce que vous avez fait. Voilà, ce qui n'a pas de sens. Mais Kenge n'a pas de sens. Et comment faire sur la zone vérifier ni les appels men ici. Même si on va pas à part bonjour le bassin l'homme. C'est ça. Voilà, merci beaucoup MK, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin, nous puis ma dédicace pour que tu capable. Mot de la fin, nanga ezaka que to lingana solo na Congo. Na bolingo nde to kotonga Congo, na bolingo nde to tonga misala nyoso na ngo besoin. Mingi bolinga parce que Dieu est amour. C'est comme ça que ça se passe. Et joyeux anniversaire encore à notre président Josué Ngondi na pesi ombote, Ngondi na pesi ombote sika pozali. Bah anniversaire kitoko, mon partenaire sûr et propre. James Kemusa, merci énorme. Il y a un ya mami longo, merci mingi parce que vous allez nanga elongo, Y Kabakou, merci. Maman Alice, merci parce que ba coller zo comme à des heures de moment pardon, depuis ça moi ndambo. Maintenant ni peso so sala lisusu. Puis à la bongo, merci énorme. Maintenant ni souffle sur na boaka. Ba rebelle ce ko moi mona ba kombe kima. So ba singa na boaka ba kombe kima, so na ndokoma. C'est ça, faut comment. Charmante. Voilà. Bisous, bisoli, la pesi ombote. Diata. Merci beaucoup MK, tout est bien qui finit merci bien. Merci Nayo Penga Sengyo, merci. Voilà, donc Mrs. Zedam. Bien moi Simba. On dirait bon c'est pas un normal. Makasi. Ma vie tête bien faite. Alors, photo ça mora bien quoi. Makasi. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Comprenez comme ça, je suis avec MK Yessa, donc parce que c'est parmi les têtes bien faites. Et ça va très bien. Merci également. Na Batunion sur Matale Bisso, Francine et Kofo, gros bisous à toi. Shekina Vumbi, Kitoko Petaille, Gaël Fundumena, gros bisous à toi. Madame Vanessa Erwig, Baperika Kitoko, Forosoma, la Vanessa Erwig. Et merci infiniment. Na Papa Chris, monté maman Joyce, depuis les États-Unis. Papa Chris au Kenawa, puis Batutu Baby, Papa Chris, Maman Joyce, depuis les États-Unis. Bon, le Kenanga, ça très bien. MH, Maman Marie-Hélène. Mon papa Guy Noël Ngoya depuis Brazzaville. Là, je vois directement mon ami et frère. Lui, c'est Star Brazza, mon Ingananga. Je te salue. Boni Bassanga, Madame Marie-Hélène Assalara Neto Sololaki. Merci infiniment. Na Monica Makambo, fille de disques. Et puis Bébé Seigneur. Gros bisous à toi. Merci également à la bâtiment sur Balingarabi. Oui, toujours. On peut détester Arabi, on peut continuer à détester. Maman Deti, depuis les États-Unis, gros bisous à toi. Depuis Eré Mariage, à Bakouka Solo. Et merci infiniment à tout le numéro affiché dans l'écran pour avoir remarqué ma suggestion. D'ici là, portez-vous bien et bon tour de programme à suivre. Bye bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Erwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de Rolex ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Erwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique.
J'ai eu beaucoup de messages. Bazutunanga osalaka nini pona tens à la uniforme. Donc na ekola exabino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat. Pona ko maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc ko hésiter te ko contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa, maman, yo moto ozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo! Toza wa taille, chez maman Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona kovimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kwe koma lokola chaussette, yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona ba tampon. Tonduta, tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso. Tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoyoko sunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe. Na toza wa taille, tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama. Oh, pona bana mibali tobosani, éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie. Na toza wa taille ekozonga monene, toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo! Mama Nicole Malonga, la patrona, mwasi nzambe, kaka ndenge balobaka, bayibi outillage, kasi babosani artisan, nganga ta forme mwana na ye, kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Ya biso, esalemaka na maboko te, esalemaka nde na ba machine. Toza wa taille, c'est naturel o.